Lingomba oyo et ultimo sika to batela yango. Le kimangiste selon la foi. Baye tata jenge dalobaki. Ba vrai kimbangiste. Banani bazali bafuki ya libanda yebi ete kimbangiste abinaka te. Soki otuni mutu ya libanda ayebi ete kimbangiste ayibaka te. Kimbangiste amelaka masanga te. Kimbangiste asalaka boye te. Donc ça c'est notre identité oyo babayebe. C'est notre identité. Batu oyo bazali kotala biso. Bayebeli biso na likambo, bayebeli biso na identité wana. Kimbangisi azali moto na soloka te, kimbangisi azali moto na corruption te, kimbangisi azali moto na moyibi te, kimbangisi azali moto na tama te, moto na kowelela te, kimbangisi azali moto oyo atondi na bolingo, kimbangisi azali moto oyo atondi na pole na motema na ye batata ba mama. To batela lingomba. Sali biso babenga kango enseignement akadre biso atei biso apesi biso etukomi na molenge ya bakimbangiste oyo ezali rekoni epai ya bakonzi na biso epai ya bayi bazali bapaye meme epai ya lisiver ayebi ete bakimbangiste lolenge na bango ezalaka boye etata nzambe adote biso na identité wana po ete tolakisa différence na misala na biso na bizaleli na biso na makambo na biso nyonso tolakisa différence tala lolenge na biso mosala oyo papa Diangenda asalaki po ete transforme biso tozali ba analyste spirituel tozali kotala mokeli na liso ya bonzambe tozali komona maye bazali koleka tozali mpe komona maye bazali koleka maye nzambe azali kokotisa kati na biso ntango nyonso kote tozali kokende batata bamama mabe ezali koya Laurent Lobela analyste spirituel tokosenga na bino bozala très concentré et bolanda biso très attentivement na ba réflexion oyo tokosalaka na kati na émission les analyses spirituelles analyse oyo tosalaka tosalaka yango na nzela ya ba recherche spirituelle pe ba réflexion spirituelle na raconte ya histoire ya mboka na biso géographie ya mboka na biso pe spiritualité ya mboka na biso et yango mutu e permettra biso to mema ba réflexion na biso au-delà ya ba pensée na bino po ete to memela bino makambo ya sika tolobelaka ntango nyonso sur l'indépendance spirituelle yebi yango na bamboka nyonso oyo ezali libre spirituellement e ndenge nini population na bango badevelopa mpe bamboka na bango ese developa e yo na ngai nini tokoki kosala po ete tozala libre spirituellement tolakisaka bino na bozindo nini oyo église kimbangiste ezali koemerge comme basekret ya libération spirituelle mpona mboka na biso mpe kontina na biso ya ntango nyonso bolandaka yango toujours na kati ya émission to na nzela ya émission les analyses na kombo nzambe tata mwana mpe molimo mosantu mbote na biso balandi ya ngai wa bino Guy Laurent Lobela analyste spirituel tokutani na bino lisusu une fois de plus batata ba maman na nzela ya ba émission oyo tokosalelaka bino ntango nyonso les analyses spirituelles. Les analyses spirituelles ndenge tokolobaka tosalaka yango na sentiment te tosalaka yango na plaisanterie te tosalaka yango po ete yo sepela te kasi soki tosalaka émission les analyses spirituelles tosalaka yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli nde yo na ngai tokozwa oyo nzambe abongiselaki biso kasi soki nzambe asepeli te oyo nzambe abongiselaki yo na ngai moyen tozwa yango ekozala te raison pour laquelle tomipesa na nzela ya ba réflexion spirituelle po tomemelaka bino ntango nyonso ba analyse spirituelle oyo ezali fruit ya ba réflexion na biso yango wana tomipesa na nzela ya ba recherche mpona koluka koyeba mposa ya nzambe ezali nini enini oyo ngai na yo tokoki kosala po ete nzambe asepela mais soki tosali oyo nzambe asepeli batata bamama ebondimela ngai ete oyo nzambe abongiselaki biso
tokozwa yango. Émission na biso tosalaka yango na banzela misato sur le plan historique, sur le plan géographique et puis tosalaka yango pe sur le plan spirituel. Banzela wana misato mutu permetaka biso to réaliser émission les analyses spirituelles. Lelo je crois tokosola na bino na boke binyoso bisika bozali bofongola matoi malamu bolanda biso boyoka biso na matoi ya bomoto te kasi boyoka biso na matoi ya nzambe na matoi ya bonzambe botala pe biso na miso ya bomoto te kasi botala biso na miso ya bonzambe po ete bocomprendre grandeur et ba profondeur ya ba émission to ba réflexion na biso oyo tokosala mokomo lelo. Et tokosenga tout d'abord merci na baye nyonso basutenaka biso baye nyonso baencourageaka biso na nzela ya ba émission oyo tosalaka les analyses spirituelles. Merci na basoutien na bino, merci na baencouragement baye nyonso pe bakobombaka te bakobosanaka te kotia biso na mabondeli par rapport ya ba émission oyo tokosalaka po ete nzambe bakobatela biso pe nzambe bakobomba biso tosengi na bino merci bisika oyo bino bozwami. Lelo émission na biso tokosola na bino na boke binyoso sujet na biso ezali nini? Sujet na biso ya mokumo lelo ezali tobatela lingomba. J'espère que bisika bozali to comprendre ensemble ngai na bino tobatela lingomba ezali sujet na biso ya mokomo lelo. Batata ba maman nini ememi biso na ba réflexion ya koloba ete to travailler sujet oyo tobatela lingomba ndenge tokolobaka ntango nyonso émission na biso tosalaka yango mpe na nzela ya ba recherche tosalaka yango na nzela ya ba recherche spirituelle ba élément oyo tokutanaka na yango maye tokutanaka na yango ba inspiration oyo nzambe apesaka biso mpona kocomprendre maye biso tokutani na yango yango moto epermetaka biso to réaliser ba émission les analyses spirituelles. Ndenge touti koloba tobatela lingomba ezali sujet na biso ya mokomo lelo. Mais avant tokota na profondeur ya émission na biso, avant to discuter na bino, to développer sujet na biso, to sepelaki tout d'abord to landa ngai na bino morceau ya nzembo oyo na sima ya kolanda nzembo oyo tokozonga na bino ensemble po ete tokoka kodébattre ou bien tokoka kosala ba réflexion par rapport ya sujet na biso ya mokomo lelo tobatela lingomba. Régie tosengi na yo obalancele biso tout d'abord nzembo oyo obongiseli biso. Mingi bazali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka Nzambe akosaka te. Mingi bazali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka Nzambe akosaka te. Bilembo ya molimo bizali komolana elakiseke tokomi suka ya likambo. Bilembo ya molimo bizali komolana elakiseke tokomi suka ya likambo. Bilembo ya molimo bizali komolana elakiseke tokomi suka ya likambo. Bilembo ya molimo
likomolana bilakisete tokomi na suka ya likambo tozali kokende tozali kokende tozali kokende solo na suka ya likambo bilembo ya molimo bizali komolana bilakisete tokomi na suka ya likambo bilembo ya molimo bizali komolana bilakisete tokomi na suka ya likambo bilembo ya molimo bizali komolana bilakisete tokomi na suka ya likambo bilembo ya molimo bizali komolana bilakisete tokomi. Merci batata ba maman, j'espère que biso na bino touti kolanda ensemble nzembo oyo Régie bongiseli biso. Et to tirer leçon na oyo yo na ngai toyoki, to tirer leçon na oyo na kati ya nzembo ndenge euti koyebisa biso. Esika ozali landa sikoyo sujet oyo tokolobela lelo, landa sikoyo développement biso banana introduction, développement tina conclusion et esika oyo ko tirer leçon luka osalela yango po ete nzambe abikisa yo ba maman po ete tokota mbala moko na sujet na biso ndenge tolobaki tobatela lingomba tokobatela lingomba na ndenge nini et puis banani il faut babatela lingomba wana ezali mituna oyo tokotuna yango na kati na mitema na biso tobatela lingomba tokobatela lingomba na ndenge nini pe banani oyo esengeli na bango babatela lingomba banani oyo esengeli na bango babatela lingomba e soki tokobatela lingomba na ndenge nini wana ezali mituna ya sujet na biso. J'espère que baanalyse oyo tokosala awa batata ba maman tokosenga na bino bolanda biso très attentivement ebandeli kino suka ya émission na biso. J'espère que yo na ngai tokozanga eloko moko ya kobénéficier te na kati ya émission les analyses spirituelles ya mokolo mwa lelo. Tobatela lingomba batata ba maman, lingomba oyo ebandi na 1921 tata Simon Kimbangu aye kobikisa biso biso nyonso bakimbangiste biso nyonso toyebi yango ete tata Simon Kimbangu ayaki pwete aya kolongola biso na minyololo aya kobikisa biso na boumbu oyo mundele atiaki biso na kati na yango 1921 le 6 avril papa Simon Kimbangu abandi musala. Papa Simon Kimbangu anyokwami message na ye ba prophétie na ye alobaki yango ezalaki pona intérêt na biso biso bayindo nyonso na mokili mobimba. Message ya papa Simon Kimbangu ezalaki pona intérêt na biso. Papa Simon Kimbangu aye asali mosala na ye ya kote ya biso ya kolakisa biso oyo ye ayelaki pona biso. Toyebi yango ba prophétie elobi ebele ba promesse oyo tata Simon Kimbangu apesaki biso bilaka oyo tata Simon Kimbangu alobaki pona mboka na biso bilaka oyo tata Simon Kimbangu alobaki pona mboka ya Afrika bilaka oyo tata Simon Kimbangu apesaki epai ya bakoko na biso
Tata Simo Kimbangu alobaki ebele soki tokomona yango na prophétie ya papa Simo Kimbangu ya Mbanza-Sanda, tokomona yango na ba prophétie ya papa Simo Kimbangu ya Lubumbashi, tokomona yango ba prophétie ezali ebele, ba message oyo papa Simo Kimbangu ayaki na yango batata ba maman. Ezalaki po na eloko mosusu te, kasi ezalaki po ete yo na ngai tobikisama. Yango omoni tata Simo Kimbangu na ba prophétie na ye apesaki ba promesse. Mikolo mizali koya, bino bokozala bakonzi, boko dirige Afilika, boko dirige mokili oyo, mizali koya, moto moindo akokoma mondele, mondele akokoma moto moindo. Tout ça ce sont des promesses. Tout ça ce sont des prophéties que papa Simo Kimbangu asali epai ya bakoko na biso, epai ya batata na biso. Batata ba maman, tata Simo Kimbangu apesi biso ba prophétie ebele. Tata Simo Kimbangu apesi biso ba prophétie ebele. Anyokwami tala likambo ya tata Simo Kimbangu. 37 000 familles oyo bakendaki na déportation. 15 000 martyrs oyo bakufaki na likambo ya tata Simo Kimbangu. Bakoko mikala bake kokangema tina balowa likolo ya likambo oyo ya tata Simo Kimbangu. Tata Simo Kimbangu asali 30 ans de prison pour être instauré likambo oyo ngai na yo tofandeli lelo, pour être instauré likambo oyo batata na biso bamonelaki pasi. Tata Simo Kimbangu alobi aye kobikisa biso, aye kozongisa moto moindo na esika na ye. Ndenge balobaka na lifalase, aye kolongola biso oyo babengaka yango complexe d'infériorité, azongola pe monde, alongola pe mondele oyo babengi yango complexe ya supériorité. Batata ba maman azongisa biso na ebandeli esika oyo tobebisaki. Tata Simo Kimbangu azongisa biso wana, kasi alobi na biso soki bokomi na esika wana, mingi kati na bino bakozala ba savant, bakosala makambo ya minene, na tango ena mondele akokoma moto moindo, moto moindo akokoma mondele. Pourquoi? Parce que capacité intellectuelle, capacité ya ba savoir oyo mutu mwindo akozala na yango ekozala très élevé. Yango yokaki bapapa basimplifiaki yango balobi mondele azwaki enka. Yo moto moindo, yo na ngai nzambe abombeli biso twaka. Tala bilaka oyo papa Simo Kimbangu apesaki epai na biso. Batata ba mama bolanda biso na bokebi nyonso ndenge touti koloba. Posa na biso ezali nini? Posa na biso ezali tolakisa bino ya solo ete nous n'avons pas droit aux erreurs. Nous les kimbangistes tozali na droit ya erreur ete. Mokili ezali kotala biso, mokili ezali kotala biso, et biso ba kimbangiste tozali na droit ya erreur ete. Il faut tobatela lingomba. Batata ba maman, il faut tobatela lingomba. Tala ba promesse oyo tata Simo Kimbangu apesi biso. Tata Simo Kimbangu akei atikeli biso bamvoila misato. Bamvoila baye avec une mission. Il y a instauration ya lingomba na kati ya mokili mobimba. Changement ya mentalité ou bien transformation ya biso batu na masumu. Nzambe azongisa biso na esika na biso. Papa Jangenda te biso. Tala bana na ngai. Tala bana na ngai. Bilaka nyonso oyo tata Simo Kimbangu alaki na bakoko na bino. Bilaka nyonso oyo tata Simo Kimbangu alaki na batata na bino. Bilaka nyonso oyo tata Simo Kimbangu apesi epai na bino. Po ete bo hérité yango, po ete bo zwa yango, esengeli na bino kozala na lolenge ya tata Simo Kimbangu. Lolenge ya tata Simo Kimbangu babengi yango lolenge ya mondimi. Tata Simo Kimbangu azalaki na lolenge nini? Papa Jangenda a enseigné biso. Batata ba maman to batela lingomba. Papa Jangenda a enseigné biso. Bana na ngai
bilaka oyo tozali kozela po ete tozwa yango esengeli na biso tozala bana ya bolingo, tozala bana ya mibeko, mpe tozala bayeba kosalaka misala. Mondimi azalaka lolenge oyo, mondimi ayibaka te, mondimi abukaka lokuta te, mondimi akotaka na bakorruption te, mondimi azali moto ya sembo, mondimi azali c'est-à-dire batata bamaman papa Diangenda a transformé biso, azalaki lokola professeur oyo ayaki mpona koprepare biso po ete likambo oyo tata Simon Kimbangu ayaki kokisela biso po ete tozwa likabo ena. Papa Diangenda enseigné biso, alakisi biso nyonso oyo tokoki kozalela. Yango moni na batu ya libanda bayebi lolenge ya bakimbangiste. Soki otuni moto ya libanda ayebi ete kimbangiste abinaka te. Soki otuni moto ya libanda ayebi ete kimbangiste ayibaka te, kimbangiste amelaka masanga te, kimbangiste asalaka boye te. Donc ça c'est notre identité oyo batu bayebeli biso nango. C'est notre identité. Batu oyo bazali kotala biso bayebeli biso na likabu, bayebeli biso na identité wana. Kimbangisi azali moto na soloka te, kimbangisi azali moto na corruption te, kimbangisi azali moto na moyibi te, kimbangisi azali moto na tama te, moto na kowelela te, kimbangisi azali moto oyo atondi na bolingo, kimbangisi azali moto oyo atondi na pole na motema na ye batata ba mama. Tobatela lingomba, tobatela lingomba batata ba mama. Lingomba oyo euti mosika tobatela yango. Kolanda na bilaka oyo ba papa balaka kibiso tata Simon Kimbangu balaka kibiso. Papa Diangenda pesi biso batoli ya ndenge na ndenge. C'était juste pour nous préparer pour être eloko oyo to likabo oyo tata Simon Kimbangu ayaki pona kobikisa biso tozwa yango. Lingomba na biso ebandi depuis 1921 le 6 avril. Le 6 avril 2021 tokokisi 100 ans. Et tokomi vers accomplissement ya ba prophétie ya tata Simon Kimbangu. Tokomi vers accomplissement ya maye tata Simon Kimbangu alakaki biso, ya maye bamvoila batela kibiso. Tokomi vers accomplissement ya babilaka nyonso oyo tata Simon Kimbangu alakaki epai na biso bato moindo, alakaki epai na biso bakimbangiste, alakaki epai na biso peuple africain. Tokomi vers l'accomplissement batata ba maman. Papa Diangenda asali biso babenga kango enseignement, akadre biso, atei biso, apesi biso, et tokomi na lolenge ya bakimbangiste oyo ezali reconnu epai ya bakonzi na biso, epai ya baye bazali bapaye, même epai ya Lucifer ayebi ete bakimbangiste lolenge na bango ezalaka boye. Et tata Nzambe adote biso na identité wana po ete tolakisa différence na misala na biso, na bizaleli na biso, na makambo na biso nyonso tolakisa différence. Tala lolenge na biso mosala oyo papa Diangenda asalaki po ete transforme biso, po ete likabu oyo tata Simon Kimbangu alaki biso po ete tozwa yango esengeli na biso batata ba mama tozalela lolenge oyo. Yango lolenge yango bato bayebeli biso deja. Tata Simon Kimbangu kianganya ye tokomi vers l'accomplissement. Tata Simon Kimbangu akomi kosala biso oyo babengaka yango ba révélation. Bana na ngai maye nyonso batata balakaki biso ntango na yango ekoki. Eloko moko ekoéchappe biso te, pasi ya moto moyindo eumeli oyo batata balakaki biso ntango na yango ekoki. Ayebisi biso histoire ya Jacob na Esau.
tozalaki ya kolala te batata bamama tolandi yango na bokebi nyonso. Mais papa Simon Kimbangu ayebisi biso lokola tokomi à la veille tokomi pembeni po ete tozwa oyo tata Simon Kimbangu alakaki biso tokomi à la veille pembeni po ete tozwa likambo oyo bapapa banyokwameli po ete baforme biso tokomi à la veille kote tozali kokende. Papa Simon Kimbangu Kianga alakisi biso badetail wana message ya papa Simon Kimbangu Kianga avant tokota na 2021 kote tozali kokende minduki ekobeta lisusu te, kote tozali kokende baavion ekomata lisusu te, kote tozali kokende batata bamama mituka ekotambola lisusu te, bainternet makambo nyonso nzambe akoswiti yango or ekofanda na se ekolingana lisusu te batata bamama. Wana message oyo tata Simon Kimbangu azali kopesa biso mikolo oyo me ayebisi na biso ete yo na ngai tata mama kimbangiste tobatela elembo na biso, yo na ngai tata mama kimbangiste tobatela elembo na biso batata bamama. Message ya papa Simon Kimbangu Kianga ni yango wana. Yo na ngai tata mama kimbangiste tobatela elembo na biso pamba te tokomi na ngonga oyo bilaka oyo tata Simon Kimbangu apesaki epai ya bakopo na biso tangu na yango ekoki biso nyonso toyebi baprofesi ya tata Simon Kimbangu le 10 septembre na Mbanza-Sanda biso nyonso toyebi maye tata Simon Kimbangu asalaki oyo tolobaka yango ete tata Simon Kimbangu a décrire avenir ya l'homme noir na kati ya profesi ya Mbanza-Sanda le 10 septembre. Soki otali na profesi wana tata Simon Kimbangu alobaki ebele batata bamama. Tata Simon Kimbangu alobaki makambo ebele a part ba profesi wana ezali na bakor oyo tata Simon Kimbangu asinyaki na bato ebele, ezali na makambo ebele oyo tata Simon Kimbangu asengaki po ete biso bayindo tozala indépendant, po ete biso bayindo tozala libéré, po ete biso bayindo toakeri oyo babengi yango indépendance spirituelle, tozala capable ya kodéfendre bavaleur na biso. Papa Diange na formé biso et de l'autre komi na tangu ya papa Simon Kimbangu Kianga. Papa Simon Kimbangu Kianga nya yebisi biso juste batata ba maman histoire ya Jacob na Esaü toyebi yango papa Simon Kimbangu alansaki yango. Après qu'on lance histoire ya Jacob na Esaü papa Simon Kimbangu alobi mwana na mwana alanda tata na ye. C'est-à-dire yo na ngai esengeli na yo ozala sima ya tata na yo ayebisi yo ni tata na yo alakisi yo ni. Et après koloba ete mwana na mwana alanda tata na ye tata Simon Kimbangu aye kolebisa biso a dévoiler secret alobi batata ba maman Satan azali kosenga to bakisela ye mikolo kasi nzela ezali te tango na ye esuki kote tozali kokende ekozala pasi pamba te tango ya Satana esili kote tozali kokende mituka ekotambola te baavion ekomata te biloko nyonso ekokata internet ekosala te wana maye tata Simon Kimbangu Kianga na yebisi biso en conclusion tata Simon Kimbangu alobi tobatela elembo na biso batata ba maman tolandi parcours ya explication na biso ndenge touti kopesa tolingi tosala juste analyse spirituelle ya moke pwende po ete totire attention na bandimi nyonso esika tozali kokende mabe esi kokota biso tozali baanalyste spirituel tozali kotala mokili na liso ya bonzambe tozali komona maye mazali koleka tozali mpe komona maye mazali kosalema tozali mpe koyoka maye mazali koleka na kati na mokili na matoi ya bonzambe etake analyste spirituel yango tozali koya ntango nyonso komemelaka bino bareflexion na biso
komemelaka bino barévélation na biso, komemelaka bino maye nzambe azali kokotisa kati na biso ntango nyonso. Kote tozali kokende batata bamama, mabe ezali koya. Mabe ezali koya batata bamama selon baanalyse na biso spirituel. Mabe ezali liboso. Et tata Simon Kimbangu alobi yo na ngai tobatela elembo. Elembo oyo bapesaki biso tobatela yango. Mabe ezali kokota na miso ya bonzambe tozali komonela yango batata bamama. Pourquoi tolobi mabe ezali kokota? Papa Dangenda alobi na biso boye. Tozali na deux sortes ya bakimbangiste. Tozali na bakimbangiste ya carton, tozali pe na ba vrai kimbangiste. Kimbangiste ya carton elakisi nini? Vrai kimbangiste ezali nini? Biso tofandi tosali ba réflexion spirituelle. Toye komona yango ete mutu oyo balobi vrai kimbangiste. Donc mutu wana azali kimbangiste oyo andimeli tata Simon Kimbangu par la foi. Par la foi andimi tata Simon Kimbangu ete azali nzambe pe ayaki na sena tango pona kobikisa biso bakimbangiste wana bazali. Bakipaka eloko te mosala na bango ezali kosambela, mosala na bango ezali kosala misala, mosala na bango ezali koyekola application ya mibeko ya lingomba pe ndenge nini bakoki kotambola na bolingo. Bakimbangiste oyo tata Diangenda alobaki le vrai kimbangiste oyo biso tobengi bango na ba réflexion spirituelle na biso le kimbangiste selon la foi. Ndenge mokana mwanzambe elobi soki ondimi kolo Yesu ete azali nzambe mobikisi na yo nde ozwi bomo ya seko. On appelle ça la foi. Biso pe na kati na lingomba na biso tozali na ba oyo babengi bango le kimbangiste selon la foi. Le kimbangiste selon la foi. Baye tata Diangenda lobaki ba vrai kimbangiste. Banani bazali ba faux kimbangiste. Tozali ko détecter baye babengi bango ba faux kimbangiste na kati na lingomba. Ba faux kimbangiste wana biso tobengi bango le kimbangiste selon la gestion. Beaucoup de faux kimbangistes sont des kimbangistes selon la gestion. Batata ba maman, ba réflexion spirituelle na biso et utaka musika. Et tango tozali kosala ba analyse spirituelle avec connaissance de cause. Donc, biso ba analyse spirituelle to détecter une sorte ya ba kimbangiste na kati ya lingomba oyo to bengi bango le kimbangiste selon la gestion. Comment ils sont kimbangistes? Selon la gestion. Mutu moko azalaki kimbangiste te. Ayekoli catéchisme ya lingomba te. Principe et méthode ya lingomba ayebi te. Mais comme azali na relation, comme azali na certaines genres ya connaissance, bazuye bapesi ye fonction moko na kati ya lingomba, bayebisi ye jouer rôle oyo etake kimbangiste. Mais tu n'es pas kimbangiste. Le kimbangiste selon la gestion. Tozali na bango mingi na kati na lingomba batata ba maman. To batela lingomba. Lingomba oyo to batela yango batata ba maman. Un kimbangiste formé, encadré, ayebi yango ete azali na droit ya erreur ete. Nous les kimbangistes on n'a pas droit. Tozali na droit ya erreur ete batata ba maman. Et lelo na kati na lingomba na biso tozali kotala yango na miso ya bonzambe
tozali pe koyoka mingi, tozali koyoka mingi na matoi ya bomoto te kasi na matoi ya bonzambe tozali koyoka, tozali pe komona mingi. Batata ba maman, tobatela lingomba. Elaka ezali ete biso bakimbangise tokotambwisa mokili. Tobatela lingomba batata ba maman. Elaka ezali ete biso bakimbangise tokotambwisa mokili oyo. Pourquoi? Parce que nous sommes dotés na bizaleli na biso, na comportement na biso, na misala na biso, na makambo na biso, selon formation oyo ba papa ba pesa ki biso. Et yango wana biso bakimbangise tozala déjà ready, tozala prêt. Nous n'avons pas le droit ya ba erreur. Mokili ezali kotalela biso bansembo eyembami, makambo eyembami, bamessage ya bapapa ezali koloba tokozala baalibite, tokozala baalibite batata bamama, tokozala baalibite. Et quand on dit tango papa alobi ete tokozala baalibite batata bamama, ngai na yo tozali kotia na esika nini na liloba ya papa, na maloba ya bapapa, ngai na yo tozali kotia, tozali komitia na esika nini. Tobatela lingomba. Tozali komona makambo na miso ya bonzambe mabe ezali liboso, tobatela lingomba. Lingomba oyo tata Simon Kimbangu amoneli yango pasi. Lingomba oyo bapapa bamoneli yango pasi, bakoko na biso bamoneli yango pasi. Uta na koko kipapita kino lelo tokokisi 100 ans. Est-ce que l'encadrement, l'information, oh bah papa va faire ça qui biso, nous sommes capables de gérer mon vie? Est-ce que nous sommes capables de gérer les affaires? Parce que nous avons déjà atteint centenaire. Donc c'est déjà 100 ans de formation. Et mon qui est pessimiste autant, tous à la former. Ce qui est allé mingi dans la gestion de l'État, nous s'intéressons à côté parce que tous allés au côté dans la formation, tous allés au soin dans la formation parce que tu es bien, tu peux gérer mon kili Nicolas Koya. Est-ce qu'un Kimbangui c'est à droit d'ignorer? Est-ce qu'un Kimbangui c'est peut-être corruptible? Est-ce qu'un Kimbangui c'est peut-être un voleur? Est-ce que un Kimbangui ça peut causer la mouture ya kobuka mauvais colère? Est-ce que un Kimbangui c'est à causer la corrompu? Est-ce que un Kimbangui c'est peut-être corrompu? Batata ba maman, un Kimbangui c'est peut-être corrompu. Tobate la lingomba. Biso tozali wana etake ba sentinelle. Tozali kotala makambo, tozali komona makambo, tozali koyoka pe mayema zali kolobama, mayema zali kosalema, tozali wana tozali komona. Toyebi esika touti, toyebi esika tokomi, esika tozali kokende, tozali na posa tokoma esika wana. Kasi tata Simon Kimbangu kyanga lobi, mwana na mwana abatela elembo na ye. Nakati na corruption tokobatela elembo te. Et nakati na moyibi tokobatela elembo te. Nakati na koexhibe lingomba tokobatela elembo te batata mama. Tokobatela elembo te. Maye mazali kosalema. Biso etaki ba analyse spirituelle. Na kopesa exemple moko très rapidement. Biso Bakimbangise, j'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes une force. Tozali une force. Batu bazali ko banga biso parce que bayebi ke tozali une force tranquille. Réserve stratégique. Oyo Nzambe a réservé biso po ete totambwisa mokili mikolo mizali koya. Totambwisa mokili mikolo mizali koya. Lelo nazopesa exemple moko boy. Kimbangisa salisi fête a invité batu ya libanda.
Fête ya mariage a invité batu ya libanda. Est-ce que nakati ya fête ya mariage wana neti tosali invitation na batu ya libanda oyo bako assister bazali koya parce que bayebi ke tozali kokende fête ya kimbangiste. Bayebi ke tozali kokende fête ya bakimbangiste bamelaka masanga te, bakimbangiste baliaka ngulu te, bakimbangiste basalaka boye te. Laissez-nous avec cette identité. Totikala ndenge wana batata ba maman. Il faut apprendre aux autres à nous respecter. Parce que biso bakimbangese tozali ko respecter ba doctrine mususu, tozali ko respecter ba religion mususu. Tangu tozali ko kende bisika wana, on n'impose pas osalela ngai boye, osalela ngai non. Tangu okei okuti eloko sepelisi yote olongwe na malembe obimi. Esika wana biso tokotaka te parce que makambo ezali lolenge na biso te. Biso bakimbangese, il faut garder notre identité. Tango baye bazali ko visiter biso, bazali ko ya epai na biso, il faut bakuta biso na lolenge na biso. Biso moko bakimbangiste, il faut tozala ba défenseur ya ba valeur na biso. Il faut tozala ba défenseur ya ba valeur na biso. Donc tokoki kotika laisser aller parce que nous voulons avoir des relations avec quelqu'un. Oyo azali soki penani tozali na posa ya kozala na ba relation na mutu songolo, tozali na posa ya ko protéger relation na biso na mutu songolo. Voilà, on va bafouer l'œuvre ya Tata Simon Kimbangu. Et tozali kosala yango na kati ya ndako ya mondimi masanga ekoti parce que mopaya oyo ayambi amelaka masanga ekoki kokota na ndako ya mondimi te parce que mopaya oyo azali koya ayebi ete yo ozali kimbangiste. Un kimbangiste ne peut pas dire à un musulman lambela ngai ngulu, ça ne peut jamais se faire. Donc mutu oyo auti libanda akoki ko imposer yo olambela ye ngulu te, akoki ko imposer yo osombela ye masanga te, akoki ko imposer yo te soki akoya te na fête na yo. Tika ye akende. Tu gardes les valeurs kimbangiste. Donc tu gardes ma valeur kimbangiste na biso côté ya kokende côté ya ye. Alors bien nazalaka na fête moko fale na kende ya bakimbangiste mais lokola nalingaki kolongola sapatu te bakimbangiste balingaki te natia makolo na temple na bango. Lokola nalingaki kolongola sapatu te bakimbangiste balingaki te natia makolo na mausolée na bango. Lokola nalingaki kosala boye te bakimbangiste balingaki te nasala boye yango nakenda te. Ça reste l'histoire. To boateli lingomba, to protéger ba valeur na biso, to protéger ba valeur na biso oyo ezali kosala ete biso to bianga bakimbangiste. Totala baye bayaka na kati na nkamba. Banda na Papa Simon Kimbangu kiangali tout le monde azana sapatu te na makolo. Et tant que nous avons koya, boya bisaye déjà, awe zali mbanza, awe zali nkamba, awe zali lié sacré na biso, awe zali tempelo na biso, esika oyo banzambe na biso bafandi. Donc, yo soki okolongola sapatu te na esika oyo. Kotia makolote. Yo soki okolinga kaka komela masanga na feti oyo parce que ezali ya bakimbangise bamelaka masanga te koya te. Donc to expliquer ba valeur na biso et les gens doivent nous respecter par rapport à nos valeurs et nous serons les protecteurs de ba valeur na biso. To kozala baye bazali ko protéger valeur na biso. Batata ba mama mingi ezali koleka na kati na lingomba etaki analyste spirituel oyo tozali komonela yango na miso ya bonzambe mpe koyokela yango na matoi ya bonzambe. Yango tosukisi na koloba ete tobatela lingomba batata bamama, tobatela lingomba
toyeba kopesa lingomba valeur, toyeba ko protéger ba valeur na biso, na misala na biso, na ba décision na biso, na maenyo songai na tozali kokanga, toyeba valeur ya lingomba ezali esika. Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokosala na bino bozala très concentré et bolanda biso très attentivement na ba réflexion oyo tokosalaka na kati na émission les analyses spirituelles. Analyse oyo tosalaka yango na nzela ya ba recherche spirituelle pe ba réflexion spirituelle. Na raconte ya histoire ya mboka na biso, géographie ya mboka na biso pe spiritualité ya mboka na biso. Et yango mutu e permettra biso to mema ba réflexion na biso au-delà ya ba pensée na bino poete to memela bino makambu ya sika. Tolobelaka tango nyonso sur l'indépendance spirituelle. Yebi yango na bamboka nyonso oyo ezali libre spirituellement. Ndenge nini population na bango ba développa pe ba mboka na bango et se développa. Et yo na ngai nini tokoki kosala poete tozala libre spirituellement. Tolakisaka bino na bozindo. Nini oyo église kimbangiste ezali ko émerger comme ba secret ya libération spirituelle. Pona mboka na biso pe continent na biso ya tango nyonso bolandaka yango toujours na kati ya émission to na nzela ya émission les analyses spirituelles. Afrique to komi na pasi mokili mwa Afrique to komi na pasi soko bo mokonzi nyonso to Afrique bakamata initiative mevanda sika mokomeli kamunini za kutongosa biso boye baluka nzela nde bakukutia barrière. Soko watu wana minene bavanda sika moko baluete medikamuni za kutongosa biso balo kansela balongola likamwana nde tobongo msama na mbala moko ana calendrier terminé kasi lelo na kati na Afrique mobimba bamundere soko bango bamonine likambango yo bali ko ndenge mususu basangani abatu balungu kuna mukili boye abatu balungu na mukili boye likamuni oyo malamu de tobongisa boye kasi na bisu za dite kasi ni nezangi etusala ba université tokena ke kujwa oya bango mingi les 3/4 de ce que nous faisons toke ko copier yango na mabo isika na bango yango ne totuni na ba diplôme kasi patu kala tozala na raisonnement patu to bongisa moyi zalite eloko moko izangi biso tozala ko lokaka yango te ba papa ba mama na wana pasi esiye na zala ke kolanda masene moko kona na kata na ndako baninga. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo na te ya solo lisanga ezali très important et après c'est le koni no kobima pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko to senye na bisu bulimbisi te 0/0